Nazali nesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pete ka ete kimi ya Nzambe tata eingela o mabota mabino mokolo mo lelo tozali bongo la bokundoli ya Lumumba oyo azali bongo héros national bande ko bayike bipai na bipai balobaka ete précipitation ya Lumumba nde esalaki biso to koma lelo na pasi oyo tozali na yango pe bandeko mosusu bipai na bipai balobaka ete Lumumba alonga likambo yango kasi lokola lelo bazali kokundola Lumumba bokomona ete bato bakozala bipai na bipai na échangeur wana wa pepai bachaye bisika oyo basalela ye mozole bato bakokele kotika bafulele bato bakoleka bipai na bipai pe la banze ete président Liberté Fayulu Madidi akozanga te kokele kotika fulolo na ye pona kotombola kaka liwana ye kasi ya kufaki ndengeli azalaki nani asalaki eloko nini na République démocratique du Congo kasi maloba maye ekozala lolenge nini yango tolobaki ete na mokolo mo lelo na émission na biso epai wapi tozaka na éveil ya conscience éveil patriotique esika wapi to analyse ensemble nde tolobaki tokozwa moko oyo pe ayebi penza makambo yango tokoyeba ye azalaki na balumumba azali moto atangi makambo mabango po ete toyebaka mwa mikosolola tolongola makambo nyonso to ba divergence ndeko bolobaka na lokota eli français oyo ezali bongo na kati ya ba congolais Lumumba salaka mabe tokoyeba yango lelo asalaki malamu tokoyeba yango lelo yenda pesa biso libération tokoyeba yango yende kolo lipanda tokoyeba nyonso lelo azalaki kotosa kasavu bute batambolaki monoko moko te tokoyeba yango lelo nyonso wana na émission Tolobela Mboka Congo yango na lobi restez branchés. Bo s'abonner, boko zala desite, tozola no mwana mboka na nzela ya singa. Matondo mwana mboka. Connexion eko sala biso nde lelo likambo. Pamba te bilo mo boyebi tozola nzela ya singa na bokundolo yo bato balingaka te mbote mbote mwana mboka. Mbote mwana mboka tosoyo ko pe na se tombola mwa mongongo po ete batoloso balanda yo soki bozali kolanda ngai bien son oyo ezowuta Kinshasa ezoya awa eza coupe eza haché son eza bien te maloba ezobima bien te nazokama bozoloba te topesi yo mbote tolobi mbote mwana mboka soki okoki kobandela ekozala bien son eza kobima te nayebi te soki mpona neige ezokoya ebele awa yango moto ezosala bongo na ndimi te topesi yo mbote tolobi matondo mwana mboka topesi yo nano mbote po tozali en direct émission Tolobela Mboka Congo na molobeli nango mama Océan baza kolandola mokili mobimba l'Océan du Congo yango topesi yo mbote mbote mwana mboka bande ko balandi réseau zo sala pasi wala to bandela nano ko benga pamba te mwana mboka penza zali na mingi ya kolobela biso kasi pasi ezali mingi pamba te connexion ya ye kolo Congo boyebi ete ezali penza la mwa mikakatano tango tolinga kokota la mama ya likambo la biso nde bisika tozwaka makambu kasi na moni mwana mboka azongi na nzela ya singa to mekalano pela kozwa ye to tombolisa nano mongongo yango mbote mbote mwana mboka nasengi bandeko nyonso ya télévision Océan de la presse bo eskize me ngai naza na France so ezowuta Kinshasa ezobima awa vraiment merci beaucoup tomoni toyoki yo mwa ndambo yango tolobi tokoki kobanda miso penza bongo te ça pour autant on se présenter la bandeko bazali kolanda yo bipai biso oyebisa bango ete yo ozali nani pe kombola yo nani toyoki deja ozali na mikili ya bapaya na mboka France kasi yo moto ozoswala bandeko pona kotalisa bango makambo oyo ya Lumumba kombola yo nani mwana mboka. Merci maman Océan de la presse kombo na ngai Jean-Jacques. Ok, merci mwana mboka wale ezali bongo ndeko Jean-Jacques na mboka ya France.
nasinteresaka mingi na histoire ya Congo. Nazali de formation informaticien et de profession informaticien, mais naza beaucoup plus scientifique. Aussi na côté histoire, scientifique et puis historique, sans kobakisa ba commentaire. Ok, merci. Na banzete bolandi mona mboka. Alobi alandelaka mingi histoire ya Congo, azali bongo scientifique, azali bongo historien po etalingi kolandela peza histoire ya mboka sans pour autant aloba makambo mususu kasenga pe na yebi ali peza moko ya mokomi. Ona koyeko benge pe écrivain pamba te akomaka mingi. Kasi mwana mboka lelo tozali bongo le 17 soki na bosalité to ali ko kundola bokufi ya Lumumba. Kasi bato ebele baloba ete Lumumba azali bongo moto mabe pamba te grâce na yende yango toza ko souffrir. Lumumba asala makamaike akufelaki azongelaki mwasi. Lumumba banaye kotosa président Kasavubu te yango boyoka nezalaki te yango tala liwana ye kasakokai ko zalero national te yo mekana no pela ko zongisa bato bazolanda ona sima. Lumumba azalaki nani autaki wapi pe lolenge kani ayaki kokoba na etumba ya Congo pe leloyo ba couronner lokola héros national bato baike bazali kolela ye. Merci mingi maman Océane na pesi bandeko nyonso baza kolanda biso mbote. Lumumba azalaki nani? Lumumba abotami na Katako Kombe na Kasai le 2 juillet 1925. Soki lelo na 60 ans ya date ya commémoration ya mort na ye ya liwa na ye soki azalaka na bomoi alingaka kokisa 96 ans ou 96 ans puisque babomi ye na âge ya 36 ans nabi babomi ye basasine ye c'est un assassinat. Alors Lumumba azalaki nani? Azalaki moko ya batu oyo nzamba ponaka na mokili bato baboyi injustice. Injustice, bato baboyi crime, bato baboyi torture, bato baboyi munyokoli. Congo to uti musika. L'opode abomi biso mingi 10 millions de morts. Les Noirs ne savaient ni lire ni écrire. Bato bakoma makambwana bango moko bindele. Balobi tozwi chiffre ya moke 10 millions. Na 1909 ba confier Congo oya biso na maboko ya ba Belge. Balongola na maboko ya roi na bango ba président na Belgique à gérer. Mais torture, assassinat, disparition et ezalaki kaka makasi. Bakobet alors Lumumba na yango Lumumba asali eloko yo parti élité pour la cause indépendance c'est konyoko na ekosila te koboma bato ekosila te bandeko bazoloba mpona nini Lumumba asengaki indépendance bato baboma Lumumba basala plus de 30 livres oyo baboma Lumumba babelge na baaméricain bakoma version na bango mutu aloba tozwaki indépendance trop vite kombo na ye Van Bilsen, Paul Van Bilsen. Paul Van Bilsen. 30 ans indépendance. Zongela na kombo ngoma mukende ko. Orobi Paul Van Bilsen. Van Bilsen. Van Bilsen. Azalaki ministre affaires étrangères, il y a Belgique. Van comme Van Mereng, Van Lier, Van Koelkoff, Van donc fils de na qui flamand. Bilsen. B-I-L-S-E-N Bilsen. Yem talobaki boso indépendance côté boso dans 30 ans. To préparer bino. Mais au moment ça qu'on continue, qu'on kangeza qu'on continue. Batu bazo kende boloko na ngenga bakozonga te ti bakokufa. Bazo kende boloko na luzumu ti bakokufa. Bazo kende boloko ne kafela. Ba prison ba belge basalaki. Traite na trafic ya ba noir, bato continuer koteka. On pouvait pas continuer et l'on
Alors, en 1955, Pasteur Yambuya, Kimbangiste, ceux qui bayebi koza Kimbangiste bakangiro, akomaki côté ya Lumumba makambu ya prophète Simon Kimbangu. Secrètement. Bazako kende, bauti kisangani bazo kende buta na véhicule, bazuba congolais batandi bango na se bazo beta bango fimbuti na liwa. Voilà prophète nani? Mwana mboka, prophète nani? Prophète nani abanaye côté ya sango ya Lumumba? Azali pasteur Kimbangi c'était comme on a Yambuya. Mwana na ye Yambuya Pierre. Yambuya Pierre azalaki pilote ya hélicoptère n'époque ya papa Maréchal Mobutu. Okay. Papa na ye Kimbangi c'est tout bayebiye déjà banda ba 1955 secrètement parce que Kimbangisme ezalaki interdit. Papa na ye Paul Yambuya. Mokolazo ça la témoignage wana asalango na Berlin et pas bakabola ki Afrique. Donc on a en France, donc on est Berlin, on a protesté qui bakabola qu'Afrique. Donc j'étais dans la salle, papa Azor ça la témoigné. Bande ko balandi connexion zo sala passe kasi bokolanda penza mwana mboka za penza ko sembola yango toza ko tikaye poto kozala mwa mituna na kati ye alobela biso na kasi connexion ya bato mabe balingaka penza te tolo babosolo po ete lelo ezali bokundoli ya Lumumba na etumba oyo ya salaki pe boyebi ete mwana mboka ali na ngelo te boyebi ete mwana mboka ali na mikakatano ebele Félix alakaki biso lobe akoyala ndambo na ye toyebi te akoyala ngo mokolo nini pamba te bino moko bomoni union sacré komi nango matekita yango tolobi ete tozali koyoka kaka mwana mboka pamba te asembolela biso penza tina ya bowei pe bandani bali basase ya Lumumba pamba te sengeli toyebaka lelo toyebi Lumumba akufa kasi bandani pela babomaki ye est-ce que Mendele bakotaki kaka bongo ba américain na ba français pona ko boma ye to pe bazwaki mwana mboka zongi allo mwana mboka malobo mboka yo. Merci. Alors papa wana pasteur Yambuya lobi l'air bazobeta bango fimbu bazobeta ba congolais ebele fimbu tina liwa tozana 1950 wana 1958 58 ou 55 voilà 1900 combien bande kolanga ezali pasi pe mawa tokoyeba lisi to le modèle nini poete wana 1900 combien de kolanga tozali na 1955 okay. Pasteur Yambuya aza koloba na 1955 bazobeta ba congolais fimbu tina liwa ou fimbu ti na évanouissement batuni Lumumba batutu bazobe eloko yo pasi oponesila buumbo oponesila koboma batu boye na ba fimbu oponesila tokosala ndenge nini alors Lumumba pesi réponse mutu na mutaza ko pesa réponse Lumumba pesi ya yepe réponse alobi pona eloko esila ezo senga batebele ezo senga mutu moko un jour na vie ya peuple congolais apesa makila na ye akufa po eloko esila tant que courage moko zala te akopesa makila ne eloko eko continue. Alors toyeko koma na 1952 ba payer belé Afrique et commis na ba 1952 ti 55 wana ba payer belé Afrique et commis ko senga ba indépendance. Ghana, Égypte ba payer belé ba Nigeria ba payer belé comment senga indépendance. Makele la indépendance et commis pe na Congo Kinshasa. Abako asali alliance de Bas-Congo donc Abako Lumumba akoya ko rejoindre Kalonji basali na 1958 ba créer parti politique puisque Abako ezalaki parti politique te ezalaki association à caractère associatif. Alors basali MNC mouvement national congolais bakomi ko revendiquer directement indépendance basalaki nini loba moi bien moi la
Alors, il faut créer quand l'Ongina Lumumba va créer parti politique comme on Mouvement National Congolais. Mouvement National Congolais, en abrégé MLC. MNC. MNLC. M comme national. Ah. Ma revendication, il y a indépendance. Bandela po e bandela ko bimantre coupé batu bayo kango malamu. Po batu musu bazokanisa MLC, batu musu bazokanisa MLC, MLP, bandela yango nanu po batu bayoka. National Congolais. M comme mouvement, N national, C congolais. Ah. MNC. Ok, différent na MLC, hein, eza MLCT, eza MLPT, eza MLC. Et puis mouvement de libération. On est mouvement national congolais. Okay. MNC. Ok. Alors, première revendication à Bango et bandi indépendance totale du Congo. Mais raison fondamentale, Lumumba azalaki ko revendiquer batuba tiamo penda na kati ya mito na babongo na biso nyonso indépendance, c'était pour raison ya kotika babomaka babiso na ba impérialiste, babomaka biso na ba colon. Donc colonialisme ezalaki comme nango liwa ebembe koboma esila bato bazoloba qu'il fallait pas senga. Donc il fallait bibembe continuer sur pendant 30 ans bakataka batu maboko babomaka batu batorturaka batu babetaka batu film. Ah, so comme na place wana ezali mutuna munene naza kotuna peuple congolais. Bato baboma Lumumba baboma 32 livres, 32. Bato baboma Lumumba. Bamindele o baboma Lumumba. Bakoma 32 livres contre Lumumba. Ok. Il fallait pas s'engager. Ceux qui bazalaki na besoin de sa vie indépendance. Mais il fallait batika koboma, batika kokanga, batika torture, batika ba mauvais traitement. Or eza ko continuer liwaka ka pembeni. Osali kambuke yoana mundela za poso pembe yo poso koboma. Raison fondamentale, Lumumba asengaki indépendance. Et côté la bateau, na kateya Bongo et Vanda. Est-ce qu'il fallait bibembe côte? Pour la nini bokolanda témoignage, il y a bateau babomaki Lumumba, bazolo babou. Alors l'herbe sali yango, kobeta, koboma et continue. Mukolo peuple de kotomboka, asa la soulèvement. Bande ko balandi mo connexion bokondima biso penza na mo lolenge wana pamba te bilo moko boyebi na bandi bokolanda ndeko malembe na lisi toile ya Lumumba po etelelo to aliko kundola ye yango tolobi to kotula pa ya mituna te toyoka ye e bongo na sima to koyeba nini ya kobakisa pamba te papa Lumumba babomaki na mindele oyo bilo bozali koyoka et puis ezali na 32 livres oyo komama contre ye ndo moni bakotisaki na mitu ya bato. Ah, ok. Mwana mboka zongi. Zongela na mwa maloba. Zongela mwa maloba po a connexion ekimaki. Le pasali ba mouvement wana. Alors na bamboka belé Afrique. Allô? Tozo ka mwana mboka. Modibo Keita zo senga indépendance. Wala nani zonga mo mukesima po ete batu bazolanda yo ekatalaki. Zonga mo mukesima po ete po ekatalaki. Tozali na 1900 toza siko na 1955. OK. À partir de 1955
ba pays ebele ya Afrique ebandi kosenga na Afrique noire na Afrique arabe ebandi kosenga indépendance boumbu esili bonyokoli esila pasi esila koboma esila mouvement wana ya ba pays misusu ya baboko ya Afrique eye sango nango ekomi na Congo Léopoldville à l'époque Congo Léopoldville bandeko na biso papa bakomi pe kosenga indépendance soki bayoki na mo indépendance bakangi yo babomi yo bayoki na mo indépendance oke Bulambemba libela oke Kafela oke Luzumu oke baboloko basalaka ya makasi ya mabe mutoko kobika te. Alors nautaki koloba Patrice Emery Lumumba na Pasteur Yambuya na batu mususu baza kokende Kisangani po bakende vers Buta Isiro na camion puisque ba moya train ezalaki te na nzela l'air baza kokende batandi ba noir bazobeta bango ba film o babengaka chicote o babengaka da pimbo soki babeti osumbi soki babakisi ti ba 300 coups de fouet makile eza kobima donc torture ti muta batuni Lumumba po eloko esila kobeta mutu fimbu tia kokufa kokanga koboma po nesila Lumumba lobi fo congolais moko apesa makila na ye a poussé peuple na révolte po eloko esila sinon te koboma ekosila te tire ekosila te buumbu ekosila te bandeko balobi Lumumba salaki mabe donc balingaki ke liwa e continue kaka mindele babeta biso fimbu tina liwa batinaka biso na Bulambemba au passage Bulambemba ezali nini puisque toza na page ya histoire Bulambemba ezali bandeko balandi connexion wana ndeko azokotisa biso mpona koloba makambo etali Bulambemba lokola tozali na histoire tosengeli kokata ete esengeli mwana mboka aloba penza tina suka pamba te lelo ezali bongo bokundoli Lumumba pe tozali kokundola ye na ndeko Jean-Jacques oyo penza azali moko ya moto atalaka penza makambo atali Congo azalaka na susi ya koyeba epai ya uti pe akata tina ya likambo la ye azaki koexplike boloko oyo bazobenga ya Bulambemba mais ili ya Bulambemba na kati ya Océan Pacifique na mai ya munene oyo ekaboli biso na mboka ya Amérique kuna na kote ya Boma Matadi na Bakongo ezalaki place bakokanga bakoko na biso soki bakangi bango po bateka bango lokola bibwele bako bayebite baoke na Amérique na ba Brésil Amérique du Nord Amérique du Sud Amérique latine koteka bango lokola ba Belge après wana après esclavage babengaka transatlantique et donc esclavage transatlantique ezali esclavage oyo mindele bazoteka biso na continent ya Amérique puisque ezape na esclavage arabo musulman barabi pe batekaki biso mais na ila Bulambemba ezali place bakoteka biso comme ezali na kati ya ebale munene ya océan mutako kokima te ba Belge bakomisa yango prison batindaki batutu bakosenga indépendance ebele bakokende kuna soko ke kuna te oke Kafela soko ke Kafela te oke Angenga. Alors Lumumba lobi pona bibembe torture pasi esila munyoko lesila il faut tozwa Kimpwanza il faut tozwa dipanda soki tozwi dipanda te eloko ekosila te. Alors ekosala que l'ère ba parti politique ebotami na 1958 Lumumba a créé un MNC Lumumba. Donc, nous avons définir tout à l'heure,
mouvement national congolais. Na mouvement elingi koloba mutu nyonso akokota na kati ya mouvement azala mukongo ngala ekolo nini muluba yango babengi mouvement. C'était le seul parti politique à caractère supra-ethnique puisque la Bako c'était une partie, une association de Bakongo. Konako, il y a Moïse Tchombe, et Zalaki, groupement, il y a parti tribal Katangé. Le seul parti à caractère national et supra-ethnique, et Zalaki implanté presque dans la province tout, c'est les MNC Lumumba. Alors, tu es comme le 4 janvier. Mais au sauté ma place moko uti ko yebisa biso ko lobi Lumumba pa sala ki parti na ye tangu to bandiko ke le vera tombo la mutu Lumumba e ko sala parti na ye MNC Lumumba na 1958 na janvier 58 asali parti na ye parti ona sikoyo nzamba pesa ki Lumumba eloko moko robotama soka aza koloba na lingala na kiswahili azoloba na français puisqu'il manipulait plusieurs langues donc mutu soka yoki mutu azokoma directement neti émotionné mutu ya uti wana donc batu tout bazozala capter na discours ya Lumumba puisqu'il utilisait des vocabulaires justes boumbu fesila futozo dipanda pasi fesila il faut toujours Kimpwanza. Boumbu Fessila. Donc, parti na et ya makas. L'herbe trouble ya le 4 janvier où tu connais Kabiso pour son balé leki. Le 4 janvier ce qui en a été et Keti le 5 janvier. Et Yesu sous makas. Le 6 janvier et yé makas. Le 7 et yé les sous makas. Ba soldat noir. Bonyoko likuna pe ko kanga ko torturer na ba officier mi ya mindele batomboki bakomo boma pe officier mindele ko kanga pe officier mindele ko tsaba na ba prison nambo téléphoniste azalaki mingi ko tinda ba telegram bazaki ba soldat noir ba yebisi ba na bango bazaki na camp Hardy o ba benga kamba zangu botomboka basina bana babomi bango awo buumbu bango eyeli susu makasi futo silisa buumbu babengi na base Kamina babengi na ba base nyonso ya bamboka na biso basoda batomboki bakangi kangi mindele. Partant de là na 8e jour ya lutte ya indépendance il y a les 4 il y a soulèvement populaire roi Boda partir à Belgique a sali message radiophonique baoya ko diffusango na radio na Kinshasa bozo kozwa indépendance botika ko boma botika ko kanga bokozwa dipanda bokozwa Kimpwanza batu basepeli. Alors ba réunion bandi sikoyo mindele na batu mwingi siko mwana mboka pardon mwana mboka ozoki na mama loba na ona ena tuna siko na tango wana oyo trouble kotaki na mboka babandi ko kanga na base Kamina bakei boye ko boma pe mindele wana siko Lumumba Kasavubu bachombe wana banani nyonso wana ba oyo patriarche ute kokufa bango bazalaki wapi le 4 janvier l'air ba trouble bandi wana na avenue Imika na avenue qui s'appelait à l'époque avenue Prince Baudouin lelo et comme avenue président Kasavubu na batu ya abako bazalaki kosala meeting na stade ya Imika place babeta basket mindele baye bakangi bango bakangi Kasavubu bakomi ko torturer bango bakomi ko manipuler bango ba mauvais traitement. Lumumba azana Kisangani n'est dans les villes à l'époque Chomba azana Elisabethville na Katanga na Katanga. Alors les 4 wana il fallait batika ba Kasavubu mais mouvement et sali que soulèvement populaire et bandit mouvement ya bato ba utaki stade na injustice ya bale na ba mauvais traitement o mindele bazoko sala otomboki e bandi wana mindele batindi ba policier ba beta bandoki
bato bakufa ebele balingaka koloba nombre te babomba nombre bakufaka ebele na bokufi ya bato batomboki siko makasi esuki kaka wana na imikate na matonge na kasavubu te ezwi commune ya Kinshasa commune ya Lingwala ezwi bacommune nyonso ya ville ya Kinshasa batomboki soulèvement bapolicier na basoda oyo bakangaki pour l'indépendance basali bafoni keke na Congo à l'époque ezalaki bakombo ya bacolon Staléville, Baningville c'est Bandungu, Staléville c'est Kisangani, Bandeko balandi moi connexion. Bakotinda roi asa la communauté. Lobala omo lambo. Alors leur peuple a tombé qui a lobi boumbo sila. Ceux qui battent balobi Lumumba salaki mabe, baloba ke peuple salaki mabe, puisque Lumumba pour ayebisa bato te ke botomboka bakangi ene Staléville boloko kasavu bakangi ake boloko mais peuple l'air atomboki Lumumba saki suna peuple te mindele pour ba neutraliser soulèvement populaire ba étouffango dans l'œuf ekufa na kati ya liaki ebota mbuma ya soulèvement te bakangi ba leader tout na ba chombe donc peuple atikali ye moko abandi soulèvement populaire ndenge salamaka pe na révolution française ndenge salamaki na révolution russe ndenge salamaki na ba révolution ya ba monde entier peuple yewana azongisi mate les 4 basuka kaka le 4 janvier mais zoki les 5 les 6 les 7 les 8 les 9 le message à roi yé radiophonique atiango à l'époque na RTNC radio congolaise de l'époque botika mobulu bozozo dipanda roi mutaza koloba pra ne pas se calmer tozozo kimpwanza na biso tozozo mwana mboka simbala maloba wana pamba te ozali pe na mingi ya koloba tokotikela yo mwa to lekisa mwa tamuke pamba te yali lelo nde bokundolo ya Lumumba kasi bato pe bayeba sikoyo tango lobi be bakangaki bango nde roi lobi sikoyo tango bazali kolatisa ye bendele ya oyo balatisa lokola héros national ebimelaki wapi po ete sengelaki ba héros bazala bayike po to moyi lokola batu nyonso wana bakufa wana ba négligea bango kino lelo bakombola bango pene tanga makate toyebi pe bango te sikoyo Lumumba kaka ye moko abimi héros sembola na place wala ezalaka pona nini Lumumba bimi héros pona makambo ebele l'air batu mwindu babandi bande kona biso papa na biso bandi ko senge de dipanda mindele loko baboya ki dipanda pona bango il fallait tozala kaka na boumbu journaliste belge Colette Breckman oyo ya journal des soirs auti ko bimisa article Belgique a bimisi 7 millions de dollars à cette époque-là les ambonge belé mais à l'époque ezaki sous ce belé à corrompre ba congolais oyo bazali ko senga dipanda baye epa ya Lumumba boyi Lumumba ke Accra ake koloba kuna on a voulu me corrompre on a voulu que j'accepte l'argent j'ai dit pour la liberté et l'indépendance de mon peuple je ne prendrai pas un franc banana ngo bazaki corrompi est-ce ba kombo la bango zalango nazana ba kombo na bango nyonso bato bazalaki corrompu bango oyo babengaka bango le groupe de Mbinza groupe ya Mbinza ezali batu oyo na anglais batu oyo bakotaki na mulongo ya mabe pona ko trahir mboka pe bako trahir mboka ti bango mtu bakoboma Lumumba groupe de Mbinza ba américain mtu bakreya kengo américain ya créé kengo chef ya antenne ou agence ya CIA na Congo kombo na ye Larry Devlin l'air a créé yango kombo na ye nani alors Larry Devlin Larry Devlin OK l'air a créé yango ba recruter batu bakomi ko pesa batu na mbongo bakomi ko corrompre bango nanu tozo indépendance ti corruption bandi o etikeli biso libabeti lelo bande ko connecter zali ko sala biso pasi metro kosuka boyete sengeli to yeba ba traître wana pamba te soki bomoni makambo yango zali tikilo lelo
ya kosomba bato koluka koboma Congo bato bakoluka tumba ya Congo toke na libération ndenge bakoko babiso basalaki ndenge batata babiso basalaki kasi boko mona Félix na bato waye bakokele ko corrompre alors corruption et uta kala yango pela to kozala ndeko poete toyeba atangeli biso bakomi bale atangi wala Mobutu Sese ko kungbendu wazabanga atangeli biso ndaka azali pe ko continuer tozali ka kolukela nzela ya singa poete toyeba kalisi to le babiso pamba te soki toyebi te tokoloba makambo zangi tina na banzi biso banso tomiso soli ete Lumumba salaki mabe te pamba te siko bakoboma esiko bakosala mabe oyo biso nyonso tolika na kati etumba wana eske esengeli totika babomoko bakongole ndenge bakoboya rapport mapingi lelo ebongo toloba te tobunda te Lumumba alobaki vomie makila etanga kasi eske la Congo ya lelo toalilo ba leader oyo tokokena bango kobunda etumba oyo tope bakokanga bango bakotika biso moko tobunda etumba kasi na banzi biloso boyebi simbi sipe boza koyoka ete peuple congolais tango iso bakoyo kokanga leader yo esengeli otelema po bundele kolo wayo tokoluka ka ndeko la nzela ya singa tuka tokosukisa bongo te papa JDK ndeko alobela biso bongo tosukisa la biso pamba te toyebi ke tozwi mwa ngonga bayike penza kasi toyoka no mwa lisolo pamba te ya libo kundolo ya Lumumba ata tosali inere kotika la ka ba archive pamba te Congo esengeli eyeba peto longola koloba ete Lumumba asengaka lipanda noki te amonaka pasi eleki amonaki penza pasi eleki makasi ete bato bali kokufa alobi ngai na telema po ete nabundela ekolo wa ngai bandeko balandi tozali kala ndeko la nzela esenga koluka ye tango akoya tokozongisa ye to pe soki lelo tozwi ete tokoluka la mokolo mosusu po tango biso tolobaka makambo oyo elongo bani bato ya mokili balingaka yango te tala bato mayele boye na Congo esengeli tozalaka na bango tango iso tozalaka na bango liloba moko po ete bango pe balakisaka na ba oyo bayebi te na banze ebele penza boyoki ete mwana mboka Lumumba asengaki lipanda mpona nini na pasi ya komona ete kobomo biso na pasi ya komona ete bakokata bandeko ne maboko pe boyebi likambo yango roi aboyi kosenga biso ata ko bolimbisi po ete alobi akoyi kosenga biso bolimbisi te pamba te biso toali banyama bongo likambo ya bongo ndeko bango bali na rapport mapingi te bali la kati ya rapport mapingi siko toko bunda mwana mboka zongi alo mwana mboka malobo mboka yo oui nazongi mwa mukesima batu oyo babengi bango ba hero te pona nini puisque nani tozwi indépendance te mundele aboyi indépendance aboyi dipanda aboyi kimpwanza a corrompre bango ngai te mutu naza kolobango mutu akomi yango mpe aza kolobango na baconférence ezali Colette Brackman journaliste ya journal Le Soir azali mundele belge akomi yango ebele soki bobeti Brackman ou botali ba presse bokomona aza kolobango Belgique abimisaki 7 millions n'importe quoi déjà même le lot 7 millions est belé mais n'importe quoi na ezaki net ba milliards à corrompre batu ya groupe de Mbinza et puis États atindi riche américain moko comme on a Maurice Templesman afungola ba compte à banque ya bato belé ya groupe de Mbinza Maurice Templesman l'air président Kennedy a koufi après on a 6 hier à la deuxième moutou à la mariage na Jacqueline Kennedy à la moi sa président Kennedy Maurice Templesman fit un richissime juif diamantaire le plus réputé au monde hier moutou à koyamba Mobutu Tshisekedi wa Mulumba Justin Marie Bomboko Nendaka à kofundisa bango ba compte Nendaka malembe po tanga ki liboso wana tanga bako pa malembe lobaki Mobutu Nendaka Tshisekedi kendaka pa malembe Justin Bomboko tanga malembe penza Joseph Désiré Mobutu groupe de Mbinza agent ya CIA 2 Victor Nendaka groupe de Mbinza agent ya CIA na ya sécurité belge
Damien Kandolo, agent ya sécurité belge na ya CIA. Albert Ndele, oya tonga palais de marbre mokuta ayo kobotola et comme palais présidentiel. Membre ya CIA. Justin Marie Bomboko, agent ya CIA, groupe de Mbinza. Tshisekedi Wamulumba, agent ya sécurité belge et puis ya CIA. Jonas Mukamba Njita, agent ya sécurité belge, membre ya CIA. Joseph Iléo, 9 Joseph Iléo, agent ya CIA. 10 Cyril Adoula, agent ya sécurité belge, agent ya CIA. Traître. Marcel Liaou, agent ya CIA, sécurité belge. Cyril Adoula, Nassina Tangaki. La bandeli Lisusu, numéro 1, Mobutu Joseph Désiré. Numéro 2, Nendaka Victor. Numéro 3, Damien Kandolo. Azalaki apparenté na papa premier ministre, mais abandako yiba ba document à zone européenne sa sécurité belge, na sécurité américaine. C'est na CIA. Or Azalaki Moutete Lumumba avait confiance en lui. Ndekonangai nzoka mobomi ba document a resala ba photocopie avec kopesa Benemia Lumumba. Numéro 4, Albert Ndele. Oya tonga palais de Mar. Numéro 5, Justin Marie Bomboko. Numéro 6, Tshisekedi Wamulumba. Agent ya CIA, vice-ministre ya intérieur, Yem Tarobenga Lumumba, on doit tuer les crapauds. C'est un crapaud qu'on doit éliminer très vite. Bon. Jonas Mukamba. 8 Jonas Mukamba. 9 Joseph Iléo. A remplacer. Voilà papa Iléo Songoamba. Iléo à Songoamba. Iléo Sangabolo. Ah, ok. Songoamba. Ah. Hier Barobomba, bata groupe de Mbinza, américain. Parce que le français, l'air va créer un bazoko bengango Mbinza Boys. Dans les garçons de Mbinza. Ba Congolais pe le Banglais bati groupe de Mbinza. Mais ce qu'on l'a dit, na bata seya okoyoka toujours Mbinza Boys. Donc na anglais. Alors, il est au comme premier ministre après assassinat, il est dedans. Il y a premier ministre Lumumba. Après, il est au Cyril Adoula, 10. Il y a comme premier ministre. Après, toujours, Basali déjà, Batanisi Makila, il y a Ndekona Bango Lumumba. 11. Marcel Liaou. Alors, Basa et Belé, Oyonde Bakombe Bimaki Magas, na Bata groupe de Mbinza, Bangoana. Voilà, Tchombe, c'est quoi ça qui va? Tchombe, Azate na groupe de Mbinza, Tchombe, tozu indépendance le 30 juin 1960. Tokoti le 1er juillet, 1 jour. Le 2 juillet, 3 jours. Le 4 juillet, 4 jours. Le 5 juillet, Tchombe déclare l'indépendance du Katanga. Oh. Il crée le gouvernement. Bandeko balandi wala penza to baina biso kokele moke na suka kasi to koluka lisu mwana mboka la makasi nyoso penza pamba te sengela loba bilo moko boyoki ete OK te loba penza loba tozala kotikela yo connexion des osala biso passe wala Tchombe badi ko senga indépendance ya Katanga. L'air Makambouane Zako Salama, Kalonjidi Tunga a créé une république. Mais Tchomba a créé une république pour Roi Bod. Du monde, pas du Congo, mais du monde. Proclamer l'indépendance pour protéger. Voilà, Nani a proclamé un mot. Ezali bon, Eza Roi Baudouin. Nani a tindaki Tchombe Roi Baudouin.
bandeko na ngai ba Rwandais malgré tout biso tokosisa émission oyo pamba te esengeli toyeba malamu boyebaka ke yango Kabila azokende abengi Lubumbashi capitale babanda yango kala mindele bakabola biso boyebaka makambo oyo. Allo mwana mboka? Allo? Alors, l'ère Baroya Kosala République du Katanga, officiellement c'était proclamé le 11 juillet, la 11e jour d'indépendance. Donc Lumumba perd le contrôle. Et puis, il y a un autre rebelle, Kalonji Ditunda. Mindele Batinde a proclamé à ça la démembrement, partition ou balkanisation, plus exactement mon vocabulaire actuel, Djomba Sali balkanisation. Kalonji Ditunda a sali balkanisation Congo a proclamé la République du Sud Kasaï. Voilà Kalonji Ditunda. A proclamé Kalonji Ditunda. Moulopoué, on va venir Moulopoué. Quand Mobutu a reçu Banzembo Nyonsu ya Moulopoué, c'était lui. Kalonji. Aeko proclamé, aeko ça la partition ou démembrement ou balkanisation à Congo. Donc Lumumba Tikali n'était du moko ya moke kuna. Armée belge a appuyé par rebelle wana. Alors c'était toujours pas suffisant. Balobi Fogaga Lumumba Kufu. Nanu tozo indépendance des États-Unis. Président David Eisenhower il y a États-Unis. Nanu tozo indépendance des donc comme il est 30 juin, basali ici conseil de guerre na États-Unis, babengi ici Devlin, Oazaki na Kinshasa, agent CIA, ordre du jour, comment assassiner, comment tuer Lumumba. Nan tozo indépendance. L'air balobaka, Lumumba babuma ki likolo ya discours Lumumba salaki faux archifaux. Nazongi na ba élection générale. Na ba élection générale, Mindele bati lisusu mbongo po MNC ya Lumumba et pour la élection. Bapesi abakombongo, bapesi parti PNP, PNP, Parti National Populaire. Batakala, bazako bengango parti des nègres pays, puisque zalaki na ba métis et ba métis wana soko lobi Lumumba kaka face à face bo abandi obitumba. Soka za na mbela tieyo, balingi ko komba Lumumba te. Ba toke na élection. L'air toke na élection, yoka vérité des urnes, place bandi. Ezali kamba lelo te. Na kolobango malembe. Ba misusu na bazumbo, Lumumba boyi mbongo. Le MLC Lumumba, parti Lumumba, seul, a joué 23%. Et PPC est 33%. Ndambo pour être régi, comme il copie à Bissoma Ngonga, pour battre pas au moyen Kolandayo, le lot au Goyo Pesa Bango Ndambo pour Zali, Makambo Oya Koufalaye, ok, na moi Lombango, Mikolo et Landipe, Okoya Pela Kosel, la Bisoba détail, wana, mais au Pesa non Pela Tina ya Koufalaye. Est-ce que Ezali pour la liste Koulou, Tote? Malobomboka de l'air Basali, l'air Lumumba a gagné l'élection. Donc, proclamation de l'élection, ça a mis les 24 mai. Lumumba a gagné l'élection. La loi fondamentale, c'était Mutoyo, parti et la partie majoritaire. Bangonde Moutou, Barobimisa Premier ministre. Lumumba bimi Premier ministre. Mais Lumumba sali coalition. La coalition naïe, bazui 55 sièges. À Bako, il y a Kassavou, 10 sièges. Donc 4,9,47%, 10 sièges. Donc Kassavou, a la possibilité, mon côté, à la présente République. Lumumba, c'est le seul parti. La coalition a 55 sièges. Naza kolobango pambate puisque cause ya liwa ya Lumumba msusu ya mwana. Bango ba mindele ba bimisi mbongo États-Unis, France, Belgique, batu na bango ba poli ba élection. Alors Chombe a koya kozwa juste
6 sièges, 8 sièges, qu'on a 4, 8 sièges, 4%. À part Lumumba, parti à Bagizenga na Bamoulele, 12% de voix. Donc 12%, 13 sièges. Et puis si l'Américain Kanda, na soirée à vote wana, États-Unis a sali réunion. Donc, tokanisaki to Chimbongo na Belgique. Roi Baudouin a solo na président des États-Unis. To poli. Donc maintenant il faut les tuer, il faut l'éliminer physiquement. C'est lui qui l'a dit ouvertement et qu'il a écrit dans son livre intitulé L'assassinat de Lumumba, de Lido Devich. Ceux qui bosombiango bokomona la vérité na kati. A tombé na correspondance, il y a Roi Baudouin na président américain David Eisenhower. Alors, na soir Roi Baudouin sûreté belge na États-Unis balobi maintenant ça y est Futoboma Lumumba. Totia batambinza bazwa pouvoir. C'est quoi Lumumba koufela vraiment nini? Baboma ye pona nini? Po akomaki, po alobaki, to pe po aganyaki mapona. Pona asengaki azalaki la seule personne oyo azaki koloba au effort indépendance totale et immédiate. Bamisusu bakoloba indépendance, tantôt indépendance totale, mais Lumumba allait très loin. Indépendance totale et immédiate. Première eloko wana ebomisi Lumumba. Deuxième eloko ebomisi Lumumba a gagné l'élection sans bon ya Bamindele, sans bon ya Babimpaya. Or, bangoloko fait te balobi faut komaye comme ça ou to kobandela l'élection ou bakina biso bazui bokonzi. Deux causes. C'est quoi moi mboka moi mutuna moko moi muke c'est quoi indépendance ba pesa ki biso? Ba pesa ki biso indépendance totale économique na politique to ba pesa biso ka politique économie bango ba simbeli biso. Na table ronde, il y avait deux tables rondes, deux réunions. Un, table ronde politique, deux, table ronde économique. To sali table ronde politique. Balobi bon sala élection. Batulokola ba Mario Cardozo, ba Liaou, Batikali pour passer la table ronde économique. Mais na face na bango, il y avait des professeurs belges blancs au Barotangisa bango, des économistes, bango étudiants na première année à l'université, deuxième année, bazoko ko discuter te. Ba BBC table ronde économique, Lumba bengi Lumumba biboti kango tokozongela ngo l'air tokozwa dipanda. Okay. Ceux qui tozwi dipanda contentieux, ba benga ngo contentieux belgo-congolais. Puisque mbongo oyo basala Banque mondiale Belgique a une caisse, il y a Congo belge. Pas une caisse, il y a Royaume de Belgique, mais une caisse, il y a Congo belge. Voilà, cause il y a l'Ouest Lumumba. À 5 indépendance, à Boïboum, Boïboum continuer. Donc, c'est véritable a gagné l'élection. Vraiment, Bandeko Balandi, voilà, bozo kandeko tozo tikele maloba. So bandi peza ko na biso muke la suka ndeko azala maloba na po etelele za ki bongo bokundoli. Ya. Patrice Emery Lumumba. Yango tozo linga penza koloba. Ote bola ndaila bokendingi. Ote ko bokela. Américain ba mindele na ba ya sûreté belge basi ba mikoma kava ko to discours à Lumumba. Bon, yango tozolo baboye. Siko liwana ye penza. Baboma ye penza le 16 to bakosa le jour ya le 16 wala. Ezalaka vraiment le 16 janvier ya solo. To be baboma ka ye mokolo mususu. Baboma Lumumba le 17 janvier. Le 17 plutôt. Le 17. Azana Ardi. Le no babenga ngo ka ya Mbazangungu. Le 16 janvier Lumumba na ka ya Mbazangungu. Basoda balobi Lumumba soka ki katanga. Bobomaye, Lumumba Okendeke. Président Kassavubu a lati teni ya chef suprême des armées. A komi wana na kaya Mbazangungu. Abisi basoda bokata sidi. Botuna basoda mindele nzana basoda mindele kebolo oza numéro 1 ya armée. Azui document ba américain na ba belge basalaki pona ko extrader Lumumba na Katanga. A signé mona Mbazangungu.
Azali yena Justin Marie Bobo. Ba signé président Kasavubu ba signé. Président Kasavubu a signé document pour la extraditer Lumumba pour Babomaye. Nous signé yango président Nathan Hardy. Donc quand Banzangoun devant Mobutu, devant Nendaka, devant Mukamba et Mukamba Rosala Mutupona ame makoli. Mwana mboka oza sir na makambo yo zoloba. Poete tomona ka mama Justine Kasavubu abundela ka mboka. Kasavubu mpoyo akoma boluka livre wana Justine a commis le 16 quand papa rentre à la maison, papa dira à Kikongo à maman enfin de se débarrasser de Lumumba. Okay. Les livres écrits par Justine Poyo Kasavubu. Abi j'étais au salon. Papa rentre, dira à maman Kikongo, enfin, de se débarrasser de Lumumba. Maman pose la question de se débarrasser de Ndengeni. Donc il n'est pas à tourner. C'était le 16, la tournée du 16. Bah, historien tout, et bien là, comment il y a monté. Et ça lit révélation. Et ça, le livre, il y a Justine Kasavubu. Vraiment, aux révélation. Donc, le 16 président de la République a signé l'Iwa Ndekonaye. Alobi, enfin, te débarrasser naye. Pe baké ko boma Lumumba. Voilà. JDK papa pesa pesa moi muké pour essayer ba révélation au de kwazo bimisa parce que Maman Pauline alobi premier ministre a zonga kingai ndamu gate na maboko. L'air parc menier alobi que parce que yo ba kosala aux mois cinéma. Ni premier ministre basodina bakanga. Baboma. L'air baye kozwa Maman Pauline opango, Maman Pauline na témoignage na lobby, l'air parc ezo kokoma na koi na mai. Lumumba mutune za zelo. Major Pongo, papa ya Pongo Love. Azuma colonel mi balena ba botina ba soda, matei mutua Lumumba. Zolo na munokesbima, ezo kwa kambule. Baza kopeti na ba soda na ba nyons tu. Atike na kikozo bilangate, ndafo achifo. Et puis, donc liwa Lumumba ba congolais batu ba bomaye nde baké ko livrer na maboko ya mindele. Non, mais le temps d'exécution mais le temps il n'y avait aucun soldat noir, faux, archi faux. Le peloton d'exécution est dirigé par les capitaines, un belge, capitaine. Il n'y avait que des blancs, il n'y avait pas de noirs. Il y a un crime imprescriptible et de guerre. Ok, mwana mboka moi mitune za ina suka pote toliko ke na suka. Bati balande pala bokebi me balobaka mino ya Lumumba ezali pa ba belge. Vrai ou faux? C'est vrai. Ezali commissaire de police comme on a Gérard Sowet. Gérard Sowet même abomi Lumumba akati tie ache na tono na Lumumba te il y a MNC Lumumba qui toi allez élu président et vice-président du Sénat donc babomi élu. C'est quoi Lumumba baboma ina combien de personnes? Lumumba baboma ina combien de personnes? Bande kolangai ezali émission moko ya pasi pe mawa ezali penza ba sekele ezali ko bima ebele yango to lobaki to zo mo tango kasi connexion mwana mboka la lobi Lumumba baboma ina combien de personnes? Lumumba Lumumba baboma ina combien de personnes? Baboma avec 3 personnes. Si ko pona ni ba personne na musu batanga ka bango te batangi ka Lumumba emoko. Bande ko balandi to kei na biso pena na suka émission ya mokolo mwa lelo connexion sali biso mabe me na bandi penza bolandi ndeko Jean-Jacques Labokebi to ko zoeli susu
ata le 18 ata le 19 ata le 20 pamba te ezali bobele na mois ya janvier nde babomaki mwana mboka Lumumba héros national kasi ya pasi pe mawa sekele obilo moko boyoki ete président Kasavubu azali moko oyo asinaki liwa ya ndeko na ye pe akenda koyebisa la bala na ye ete mwana mboka mwa maloba ya suka po ete connexion komi kosala biso mabe appel otiliki peze bani kosala biso défaut tokozwa yo ata le 18 le 19 pour la continuité pour la lelo to suki sata awa maloba no ya suka. Allô? Oui, allô, allô? Allô, nalobi, awa lotili ke sali biso mwa défaut. Nalobi, o anticiper mo maloba, eza la pe mo maloba no ya suka na émission ya mokolo mo lelo. Po to kosala musu na mikolo mizali koya. Maloba na ya suka, participer na liwa ya Lumumba bagore bayise ko mama bazaki ko kanga bato bakongole bayebi Lumumba bien te alors que Congo Brazza avec nyonso ya poto bayebi Lumumba sauf bakongole puisque Maréchal Mobutu qui a participé comme joueur à qui peut pas de Lumumba et puis président Kasavubu donc pendant plus de 50 ans comme Lumumba est presque interdit ils ont eu Lumumba donc hommage on peut pas vibrer en match la mémoire de Patrice Lumumba pour avoir demandé l'indépendance du Congo, pour avoir demandé la liberté des Congolais, la liberté de la puissance de l'Oyo. Merci vraiment. Merci Nayo. Mais tangata kombo ya batola misato bakufaki na Lumumba. Polo Maurice Azalaki député à Baïndombe, élu démocratiquement comme candidat à la liste de Lumumba. Joseph Okito, élu il y a Sankuru, élu démocratiquement dans la liste il y a Lumumba. Abalaki vice-président il y a Assemblée nationale. Kasavubu a démettre à Yebisi, colonel Mobutu arrête Joseph Okito, le président Sénat. Donc Maurice Polo na Joseph Okito na Lumumba Bazaki 3. Les deux autres tremblaient et ils avaient peur. Sauf Lumumba qui avait demandé pourquoi vous traînez, vous faites vite qu'on en finisse. Vraiment bandeko balandi na banzala boyoki ndeko bandi kolela esali pasi pe mawa pambate akanisi penza ete ndeko na ye pesinga pe malili na nzoto lobi bino mibale boso trembler pona ni tokele poto sisa likambango bandeko balandi o boyoki lisolo boyoki papa nanga azotangisa pinzoli aleli alobi pona nini boye tikino lelo tozali kaka na pasi o na Congo tozali kaka ko souffrir tozali kaka konyokwama tosilisa pena na likambango ndenge Lumumba lobaki qu'on en finisse une fois pour toutes tozali kolenga pona nini tozali kobanga nini bino moko bomoni mboka ndenge bebi bomoni ndeni nyo sacré nyo kolibiso Félix aye soka za étranger soki na ntoyebite alors ba peuple congolais na maloba ya ndeko pe na pinzoli na ye ya kolela bolelo les le 17 tolobi qu'on en finisse une fois pour toutes tobanga te tolenga te soki bakoboma biso baboma biso mais pour la libération yekolo wa biso que Dieu vous bénisse merci les bande konyoso na maloba onde to suksi qu'on en finisse une fois pour toutes to sangisa mayele pe makanisi merci na le cas vraiment la patience na yo balgoza la matanga moi la morgue metoye ko sala merci encore une fois vraiment na Dacosta notre coordonnateur merci na Pape Djé notre directeur à recherche stratégique merci la sango mokonzi para be miso babiso pe bande konyoso ba congolais pe na omo na mboka papa Jean-Jacques, que Dieu vraiment vous bénisse la histoire. Oyo, lelo to sukisi, mais kasi to ko continuer angola mikolo mizali koya, pamba te sengeli congolais, ayeba histoire na ye, pe ayeba pourquoi za ko bunda, makambo ya mabele, e bandi lelo te, kobo mabise bandi lelo te, nous voulons finir une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne le soit mon ami de tous les temps. Bye na ba Congo man nyoso. Vive la République démocratique du Congo et vive l'indépendance et vive Lumumba, notre héros national. Nalibota na mobimba. Nzambe abom dabino, abatela bino. Merci beaucoup. Bye.